Ozali Nzambe Kimbangu molimo santu Nzambe Kimbangu solo yobongwana kate Ozali Nzambe Kimbangu molimo santu Nzambe Kimbangu solo yobongwana kate Ozali Nzambe Kimbangu molimo santu Nzambe Kimbangu solo yobongwana kate Kimbangu molimo santu Nzambe Kimbangu solo yobongwana kate Ozali Nzambe Kimbangu molimo santu Nzambe Kimbangu solo yobongwana kate Nakondima ya kala obenga maki Nzambe Abrahama Isaki pe ya Yakobo Natango na biso yobenga Nzambe Isolokele dialungana Pediangenda kuntima Nzambe Kimbangu Ozali Nzambe Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Ozali Nzambe Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Ozali Nzambe Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nakondima ya kala obenga maki Nzambe Abrahama Isaki pe ya Yakobo Natango na biso yobenga Nzambe Isolokele dialungana Pediangenda kuntima Nzambe Kimbangu Ozali Nzambe Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Ozali Nzambe Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Ozali Nzambe Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Nzambe Kimbangu Nzambe Kimbangu Nzambe longo na banana ye Uyabangula ludikia isukia kumwe Kibasweka mutombe yasonga kyomunza Unayabandwa sikotiza mpasi yetu wangono muboloko Kangwaya kangwa kono kwa jamu kono kwa bile Mudia toma kukwa misaba ndiatisa mumaluye kambulu kwa bisengwa Tunakamba na teye Mungu mpasi ya samunako ekuma basadila luvumye Uyabangula ludikia isuki
Basweka mutombe yasonga kyomunza Tuna ya bandwa sikotiza mpasi yetu bamono muboloko Kangwa ya kangwa kono kwa jamu kono kwa bile Mujambuja tomaku kwa misabanja tisa mumaluye kangulu kwa bisengwa Tunakamba na teye ngugu pasi ya samunako ekuma basadila luvumbe Kofompe bantuta mukosi kwa bakongo Bengamba mema supuka Asiza zingi ya mona mubia zubwa ebandiswa Mubia mana bandiswa Mono giseja iswe Kwa isu kwa meya tuma vongeza kutuka makanda Nene lego siku kubamba kubamba loko la siko bulonga ki mukusa kubamba siko loko la kipasi wana ezeli loko la siko miati ezeli kwa kutu kamosi mosi na kifuna ya mwanzo nani kama la ile kubamba basi wala tusa pasi kwa misi sasa ndio Ndio kubamba mukusa na kupanda kama bidi te kama basi te hizo sana sisi sana Telezo kya ya unakoya siamana Beye lungini Unatwa wana mono yezi kole Tibulwanga mungulu ya mazama mungwa Maibu kwa kento ye bana ya sisabwe Beti zingila mupelezo Mukuma kyange nome ya bangitila ye mufa ye manila banti Mukuma jange dome Ya sakane mapamitankwe Mufuru zange dome ya fini wa munzi Yanga kwa bayara tiakwe Basi ya fila kune Watatamana mukikole Mono mtumwa muya Metima ya mikaba Kuboka niki wewe ndio kama na yako tamo. Mzee ndio leo tamo na msoko kwa yango. Kuboka ndio tamo. Ye kwange ye chakia kumbwa mesi kwa bwana kwe tolu vi. Na kwa sio kwa yango. Mwana bisi kibonge sio kwa yango. bana ziki ngoma ndio Mwankange ndombe ya bandikilwa ye kufa ye mamika banzi. Ngayo sumba nini kwa benki Mwankange ndombe ya sasa neno kwa mitantwe. Mvulu zange ndombe ya figilwa munzi yanga kwa bayala tiakwe. Basi ya fila kume watatamana mukikole. Esse meu também, mas ela comigo, ele já se
C'est le week-end. Non, mais qui a été. Le président n'a comme le mettait pas. Pourquoi on a eu tant de qui a été, hein? Qui ça, là, suite de la caté. Hein? Comment on a quel intimité, hein? Il faut le retour, et ça, il dit. On a eu une quelle là, au savon n'ingé. Quel temps on a, au camp de temps, il faut le retour, mais ça, il dit. Oyambili na bantu batolisa kabeno bakosonga yabo tunga awa kele dibundu ifulwa ko tungeza bien ngekali bana ngili kona dibundu de mono ko ababina na ko bana kini na ngoma na ujamu nyoki kona ni tuna ko onyenda kate na mono lenga ka apa dia myo tamula kan kilumi wana na manzanza mbi o eze manzanza mbi te eze loko la mapita di na saji sio na lombe benzimbu na lombe nzimbu na lombe nzimbu papa sema mbongo nazaka na mfumu ko kan kilumi wana moni ko kena manzanza mbi na tama pe na moni ko azen ko visa na kimbango na so kikati na bingi bisambu te na tama za ko mwa bolo ko visa ngai te bon bili bazaki te moi ke bazaki na lembo ayazi ko lwaka bazaki na kulu ayazi ko lwaka bazaki na nzezi na ntimbu ayazi ko lwaka dinga sikota ngofuki loko la wana tatu wanafuki na kimeso mfumu hizo amoni siye alani mfumu hizo tina nchuka dinga pe olana vile kimbangu tina nchuka eze peko analani tata malonga mbamba lana yenga kimbangu naze kumona jibundu naze kumona oze peko samu na ziena na kimbangu nentama pe kontu biesi na kimbangu ya mwana olani nga kadi ya mkuku bisambu Moment où il y a un colo bizarre au film, il y a pas de tout rien à ce cas. On se met en colo, mais pas continuer à traiter. Bon, on va aller dimanche, hein? Oui, dimanche, c'était bon, on a ça pour nous. Et là, tu te dis, on va passer au même sang, très bien, à ce qui est. Il y a un tabac, oui, il y a quand, maintenant, alors, habilité, maintenant, on a fait un compte de la paix du mini, ngalo kifo kwa tomi sangu yani singila ko mafuasi singila ko ko parce que so fa na afashi ayi awa obera peka mbona pesa na kompana baka yani bakota baka ntsamwa basi ko mna yele ko kama ni baka ntoba kwa aza mpaziki kama unajenga yani katinga ya mosi mamazi kama unajenga zoga venti ngolo makasi kijantu gumbao yola yola Bana basimaka tu. Nika mtu. Bana loko mzee kukuya mkimbata. Bita kwa mbata. Bana loko mzee kukuya mkimbata fioti. Bita kama kuwe. Pa kupita hapa tu. Kifulu kama ni kifulu tena. Ufanda hapa nani? Hawa. Ipa ya nani ufanda hapa? Bana huko ndio kwa hapa kama. Bana kento. Ndio fioti zaidi tena. Kazi ngeo zingine na ma province. Yifana na province. Kama tu. Zoma. Zoma yeme. Zoma yako maboko mbele. Maboko mbele. Sana bapota na mnogo. Mera mane. Mera mane. Abi mano mera mane.
C'est comme ici, hein? Comment on commence? Où est-ce que tu es? On la mise. On la mise. Voilà. Benda, Benda. 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 Benda, excuse. Benda. Dis-moi, tu vas prendre un coup de la noix. Dis-moi, il est bien monté. Lakini sio na alipini bataka na pote mnoko. Ba Ah, Ou appeler la dame. on est là, tu l'as qui? T'es là, je suis monté. Personne qui l'a tué, hein? Elle a dit que j'en ai là. Faut que tu l'aies, moi. Dis-moi, dis-moi, quand on va y caca. Bon, dis-moi, tu es un ce que va y Les bras m'appellent au guide. et dis que comme on se dit là, ni tout. Pourquoi pas l'autre, après, les gens, comment on va qui te dit? Après, il y a pas de bonne de l'eau, peine mine là. Il y a beaucoup de quêtes pour peine mine là. La poêle, tout le monde l'a tombé. Quand il y a On a les 7 heures. Il l'a tombé. quand il y a comme sous nous, il faut les gens qui ont tout la zip, ils vont leur dire ça monter. Pour comme qui sont, pour ceux qui ont la sécurité, ils ne sont pas qui n'a pas pleuré, la pleure Vincent. Bon monter. Ah, dinga la Tommy Sangé, on dit qu'il y a Tommy Lé, on a terminé dans le welle, vous te dites comment faire. Hein? On l'a dit là, Kadia Moko, Bissambla. Mais là, Sambo. Naivona. Vanda na sea. Ya malu madala luza. Kwa choix. Nalo lele. Vanda kuta mkia. Ale nikata. ni kama kwa. Kadra mo kwani. Simba wakati. Gaonga. Izo choix. Ndengana. Ija ko banga lokalo nene. Mwengo. Mazangkatu. Nika. Alikuwa simba. Ija ko banga lokalo mo soki na kati. E kuntimbi ko. Kila kisimba kwa papa. Mama nzambe. Esiga wana. Voilà tout. Comment tu veux dire bon cadeau?
Kikana tombe bigi. Kikana tombe bigi. Kwa sababu kama kanta mko, wote kozika mafomo na bakala. Na tio malwanga te. Na maprofesa kanta mko. Kwa mwe ndimbo lufana kati kikanda. Ezene yango ya kokutuka. Ndimbo lufana ezene ya kokutuka. Mfuna ndani kivumu na bela Yesu kila. Oneko na wote wafukila mpanya bakala. Yopo kwa pende mzee kana. Ndio na pesa sina pena ndio na pesa lufua pesa. Ezadi sana. Tena mnafunga na modi kwa. Wote kozika mafuaka ntama kwa. Ezadi pena maluanda te. Na zeko mwana mafuana. Ezadi pena maprofesa. Ina fini panya ngeye. Ya kala. Sisi kibebana. Sisi ni mwana mosi. Tekendo. Ya kala. Kadi ya mkono. Bisangu ndameza la bibi. Kila lufua ezali ya kofuma mama. Kila lufua ezali ya kofuma mama. Yele ne visu kulu nkatu. Kongwiza na pea malamu na kati kikanda pesa yoke. Ngwiza na malamu ezali te. Lukunu. Mama, yako sima te. Mama sima te. Mama. Bisangu ndameza ezala. Mabonde linde. Bokali ya ni fini. Katame ni bela kwa ni yingi ko. Abebe milite. Abilité. Yango etamisa kamuntu tangu bamonye na bisambu kia. Ndoke bamwe bakila bebimba kikisa pesa dike. Olani na wala. Bana toka. Ana intima ya lwele kwa ya. Visi kiko. Merci Maïka Telami. Si vous voulez être là-bas aussi. Si même ma bébé, hôtel à monsieur, Nanima, coulez d'accord. Mwana akala na mfundi ya njimbo kwa kasi akala ni mfundi kwa Napata nasota mungu te. la na nema polo kani yo kwa ni yo kwa kiasi mwana na mwana kati na yo kaji ya Mungu kaluvunu kwa lotela na kwa donc bisukisana wa wikini mluzimu na muntu bana bakala mwana kendo wizele mbuku wa mudira kite bukali bunaka toma kwa nyale mfuna bisambu nka kanti kindu yenda kwa kindu likukilija kunaja kasikatini akolele kwa muntu Assim, eu achava que nem Camadeus, vivo no Calema 2, junto com a minha mãe. A coisa que eu vivi aqui é procura de salvação. Vem dizer, tem uma doença. Tem uma doença chamada
embaixo. Então, andamos muito cedo, não havia solução. Então, chegamos aqui, houve a solução. Não vi no quimbandeiro, vi no Papa Simão Quimbango, que é Deus. Não, daí ele não morreu, ele é Espírito Santo. Será que anda a conversar com ele? Como? Curada? Sim, já. O que está a significar? O que está a se mostrar que já está curada? O que está a significar que eu já estou curada? Já não estou mais como estava antes. A ferida também já não está como estava antes. Será que a ferida já secou? Sim, já secou por dentro, mas por fora ainda. Mas pode mostrar essa ferida? A ferida já está tapada com coisa. Faz ver. Moni mama expliquer malade azalaki nango atambola misika ndenge na ndenge azwaki traitement te akomaki bien te mais apusani epai papa Simon Kimbangu ndenge azolata banzoto na molimo papa Simon Kimbangu asalisi yango ntango mosusu azali kolobaki papa Simon Kimbangu aza molimo mosantu aza kaka mpona biso bayindo te aza mpona mokili mobimba yango bandeko balandi émission na biso oyo bokolanda yango nsima comme ça bamama bango moko bakoloba ndenge mama nyonso ndenge elekelaki mama na ye moko azali akoexplike ndenge ezalaki toleki a última palavra agradecimento. Agradeço a Deus aquele que me apoia na oração. É só mesmo. Só, né? Obrigado. Boa tarde. Mama Sylvie Kiambi. Mama Sylvie Kiambi. Mama Sylvie Kiambi, ovandi wapi? Ovandi na Kalemba Lodge. Ouais, problème nini boye koluka mpona otomona mwana otoexplike nga sikoyo ke boyaki esika mpona mambo ya kosalisa na molimo nayebi te molimo yango ezali ya nani explike biso? Molimo eza ya papa Simon Kimbangu mwana atungisa mita molai mpenza na maladi oyo eza likolo ya mibale likolo ya liboso ezalaka mwana bimaka kutu bakusu eye ozonga lisu likolo oyo tozwaka solution te na likolo ya liboso oyo ya mibale ntango ozongeli antoka papa sali mpenza mpona tozwi solution mpenza. Est-ce que eza na kondima ke likolo yango ekosila? Sesili deja mpo naza daa na kondima daa sesili mpo liboso ndenge azalaki na ndenge akomi mpenza sikoyo nandimi mpenza ke papa Simon Kimbangu azosala. Papa Simon Kimbangu azosala mpo nayebi ke bato mingi ya mokili balobaki Simon Kimbangu si akufa seke bokenda kofukamela moto eske eza ya solo? Eza ya solo te tofukamelaka ye mo papa Simon mpenza ye alataka banzoto azoloba travers bato oyo azosala oyo ye pasali mpa na ngai mpe mpa libota na nga bana nazoloba kayaki papa aza mpe na nzambe. Conseil nini opesi na baninga oyo bataka soki bakokweli likambo mbango epai ya nganga mbango bakende esika moko boye oyo ekosepesa nzambe te conseil nini opesi bango? nga nakoma kotalisa bango kaka o mwana nga azalaki nayebisaka kaka bato so moto ayeka o probleme nde mwana azalaki na nde toza sikoyo eza su nde mwana te conseil nga napesaka bato kaka tokende kuna papa azosala mpenza conseil nga napesaka bato. Est-ce que ondimi kokotisa libota na mobimba na église kimbangiste? Nandima deja osi nakotisaki deja papa na ngai liboso okota kimbangiste outi na lingomba nini? nauti na Pentecôte. Outi na Pentecôte. En tout cas merci. Salvation to salvation okopesa pa bato oyo oyebi ya napesi merci mingi mpo bapapa na ngai koveli papa Beni papa Mampuya bapapa na ngai nyonso mpenza oyo basungaka ngai napesi so merci mpa mama Mampuya mpenza basacrifice oyo bale kosala mpona mwana na ngai napesi bango nyonso merci bato nyonso oyo baza a na beko oyo bakontribuaka mpona libondeli ya mwana na ngai mpenza antuka napesi merci mpenza. Mais obosani eloko moko opesi bato mbote mais sikoyo ye moko papa Simon Kimbangu kiangani toyoki te mo olimisi napesi bana na ye mo papa nakumisi mpenza papa na oyo nyonso asali kati na libota na ngai. En tout cas merci. Boa tarde. Boa tarde. Papa tokoyeba kombo na yo? Papa Conceição.
Papa concessant. Papa concessant. Papa concessant. João Martins. En tout cas. Oui, ton dingeni. Ah, vous allez hôpital spirituel. Vous allez bien pour gangate. Pour les bosonga na kota kanda pour gangate. Kanda pour mara na. Hôpital spirituel lobby ezaboy parce que mulimo centre zali a. Donc tina to bige spirituel. Pour ceux qui musulini to kota banjete ba bougie. Wande ba bensiko yo kinganga. Meloko basasa na maya nkama. Na mbele nkama. Na yiko ibango awa na Rwanda teme banda Congo. Baniste. Na koki kozala na monga oyo. Rien qui a passé parce que Nandimeli papa Simon Kimbangu. Simon Kimbangu ni? Non. Ba mususu baza ba prendre en compte bana conscience. C'est ça le problème. Parce que toujours ba mususu toujours ba awa na ndenge to na ba malade. Parce que ngai église Kimbangu ezali na yiko bango awa te. Banda Congo sante takei wana bazo tonga ngai nazali. Nazala kati ya Congo. Parce que nous avons fait la bima. 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 Merci Koyo. Et donc, Moussa papa Simon Kimbangu, comme papa Simon on est pas déjà. Depuis 60 ans na kotaki na Congo. Parce que ngazali angolais na botami awa na tangi awa et donc na Congo ezali bitumba. Et 60 ans. Bon, na ko lubi que na sens que moi na ngai abi papa be kumoko ezali abazo sa ezali ya papa Simon Kimbangu. Na yenga kisoki ezali ya bougie na kotati. Mais ceux qui ezali kaka ke na et tant que nous avons déjà posé na expérience ya mulimo soki mulimo zako bakona zako bikola hawana ngana kokota so ba bikola kate ke ba bushika ngana kokota te et donc 25 ndimisinga yango maladie oyo e bandi depuis 2010 mbaso e bandaki po ba foto za kuna e bandaki nga yango baba kina na kati église. Papa c'est albino ngai partout na l'équipe ya ba sadio ba tozaka bona bima ba bisinga ke ba bonga malade na bima. Siko depuis okomaki na sika o changer zali makasi na tola ka toujours na so sa propagande na zate pona osaka tine sika sika oyo na so sa propagande même bana pona babi papa en tout cas ici na biwi na yemba na kumsaka nzambe na ngai. Mais soki natali malamu papa na kati maloba te nayebi ke mutu soki ayi azwi lobiko ntango ayepa mutu azwa lobiko esengaka lobiko asala mwa 3 jours 4 jours malade esili me ndenge nini yo depuis kala okoma awawa maladi ezosila kaka ntina suka te elingi elakisa nini epai na ngai naza kutu na esengo ndenge oti mutu na wana pourtant nayaki de 2010 na pasi oyo bakisi ndenge na ndenge ekoti na bandi awa traitement le 13 janvier. Le 13 janvier 2014. Wana papa bazo préparer voyage ya Libala. Watu tikali na papa Puvuri. Papa Beni disons. Alors, ngai ngai mona changement dans une semaine à l'autre. Na bandi ko tambo. Na bisi mona ngabi mwana. Awe patu zali akamwezali mwana. Pour naza ko vanda ko za ko tambo la boite. Naza ni sema mwana. Pona batu wana ngai napesaka adresse awa bamusu dese bakota awa se bakota deja awa bayaka napesa bamoboya nesika boya bapompe sans ezali awa mais okiti na droite oye beko moko eza wana ese bateka sima okomona vert noir so okomona vert noir kende kuna ezali hôpital ezali église mais okuta mebe kuna. Nous sommes on a dit que place fait vert blanc, vert noir to vert. Vert blanc, le vert blanc. On a dit vert noir. Faut expliquer à madame papa. Vert blanc. Bon. Les alliés, papa a pambola baungu na ye. Banda na kati awa ti batei na bakadre nyonso. Oza ki kati na bango papa abakisa. Plan na kutambola ndenge pona lokolo. Faut transport c'est comme bongo za tena maboko. On a sustain. Problème est que papa Simon Kimbangu est pauvre, tu as coupé sur son poste.
En tout cas, merci beaucoup. Maman, tu vois, comment on a eu? Comment ma femme Mizu. Maman? Maman, ma femme Mizu. Na vandi na kalimba de chemin Mikolo nazawa na golf so golf nazalaki kimbangiste ntango nauti mobala mpo na longwaki kimbangiste. Longwaki kimbangiste na motifi nini? Te na motifi te ntango nabaki mobali. Mobali ya kimbangiste te? Azalaki kimbangiste te. Eloko ngai kati na esika oyo mama Vero ayaki epai ya mwana ngai wana kalimba na golf 1 siko ntango ayebisi abeteli biso lisolo comme témoignage moko awa ngambi ya solo mpaka naona makolo pasi makolo esala nga pasi emumeli depuis 2011 yango wana sikoyo ezotumisa ngai abi ya solo yaka kaka tokeno na oni na beko tokeno na beko okende vraiment okobika ngabi natamboli mpo nautaki Kinshasa po ntango leki nanga kufi yango nayelaki ngabi te lokwa natamboli na Kinshasa nini te etikanaki mbalo nakokende ya suka nakokende so epa mosu te nayekaka wa nasukisa maladi nyonso mpe lokola naluki église na biso mpo nasamba na the way naluki the way namoni te ngabi nakozonga siko kaka kimbangiste mpo namoni shwa mosu te na kosala nakozonga nanga kimbangiste makolo te mpo namonaki yo moko tata moko azalaki wana azosimba wana makolo nayebi te makolo yango nde ezalaki nde yango wana yango oyo nyonso esalanga mpasi tia awa na mokongo mpe ekomosalanga na maboko awa badouleur makasi kutu sikoyo nazokoka te soki nangi navanda fo natya lokola support na makolo mo te naza kolala libanda omoni lokola ezwi malili nayebisi papa mapuya ngabi nakovanda su libanda te po ndenge nazozwa malili na makolo epo nazokovanda te kofukama te ezoswa soki nafukami nazoka pasi makasi sikoyo kutu ezobenda na nga ndenge batikisi sikoyo depuis oyaki esika oyo osalija combien de jours te nayaka semaine oyo ekule nayaki contrôle ne babaka fo kota na contrôle nakotaki contrôle mbala moko bapotaki nga mpe potopoto eza mabela nkamba excuse nga na mwana lobi batienga mabela ya nkamba ale ntango balobi toza na retraite nga bibiloko wana mpe nalingaka il faut na assiste comme eza 3 jours mpona kuto mwana na nga lobi tia okokoka ngabi nakoka te poine naza motu te po ntango ozoluka lobiko il faut okokisa nyonso mais comme mpe na bapriere na nga naza kosenga nzambe asanisanga apesanga nzala te faiblesse te parce que nabelaka estomac tension motu kutu eza koderange ngabi nakokende kaka yango na ye sikoyo mama na minute oyo ondimi kimbango ke azali ondimeli kimbango azaluka mobikisi na yo nasi nandimaki kala banda nazwa bateme na bongo ntango wana seri wana na bongo ntango papa niangenda azalaki nga nasi nazwa bateme omoni ntango nazwaki bateme bana ya nango to bamaki nga mpo azakende susa bana ye moto abimaki nga abi mama leki fodi ozwa bateme lokola nazwa bateme na ali nazongi nango epa na ngaba ntango mpe nake na mobali nanga na matadi bala mobali na nga wana totikaka na matadi ntango mobali na nga akufi ale ne kozoka Kinshasa ntango naza Kinshasa ale na ye awa na sambaliwa leki na nga mbali papa alobi aufai na lubango papa kutukuta lobaki aufai na lubango yango wana sikoyo ntango naza bilieta te eloko moko te talaka na ye mabuku pamo papa Simon Kimbangu akosunga mais nakotuna motuna moko boye po
nga pena na kimbangi c'était mais na yoka kaka ni ba kimbangi se balobaka ke mutu soki azaki na lingomba azwa baptême abimi akesika mosusu esenga vazonga susu fo ba baptiser les susu loka des enfants so loka sima lingomba est-ce que maman si okuli pour obima na lingomba ti okina lingomba mosusu na loka Saint-Elama fokula comme c'est Saint-Elama est-ce que si okuli déjà awa sina yeka na silika de mois ngono kasi ona na tuni est-ce que kokula susu ndenge fokula pomba te oza Saint-Elama oza ina lingomba papa simo yimbango longwe na minute o ana kotangela so na église kimbangi c'était ano tangela lokola na église na de way oza si quoi est-ce que okondima kokula lisusu to kondima te bongo na ndima te papa ponga na yoka bakula akambala mokono loka tokula na nemika bakula ambala c'est que tangu wana oyo kula ki mibeko na nebi tangu so ezalaki te mais siko mibeko ezalaka ndenge wana so bien mi vrai kimbangi soko bimi okina lingoma mso sambel ja kuna ba yambio ja ko mundimi na bango obligatoire faut kula soko zo une église kimbangi c'est ko ba bengi abango 5 ba sekoki Saint-Elama te Saint-Elama po olongwe na nini na lingomba Saint-Elama. En tout cas maman merci na gentillesse sur la kisi to sololi na mama soza kina ngoposa lilobano ya suka ikoza na nini to mbote pa ya baninga msusu oyo ba na basali makambo te. Sepeli mingi na ndenge na Yesu sikoyo nazozo na ngomba nanga vraiment nazosepela baninga oyo babungaki basala tu bazonga po lobiko eza kutu omoni koyoka eza mabe mais omona oviva lokola ngai nayoki mais ntango nazolanda papa alobi continue na ndenge alobi kufa eza na libota yongo mpe kufa mais ezopesa nga kobanga te mpona yebi ke papa Simo Kimbangu azali akobikisa ngai asi abikisi ngai po asi abundeli ngai na bitumba wana po alobi famille ekosila biso nyonso po tozalaki 10 totikali kaka 4 6 basi bakufaki omoni yango wana nazosepela makasi ndenge na yawa ezala continuellement ndenge alobi mpona toni papa Pascal alobi fo yaka mpo bakatelaka epare badele no ya kosukola ngai papa bakateli nga nano te alobi yaka lendi tanto bakokatela yo siko mama ntango ye awa nayebi ke obandi kosentir ja malamu est ce que basengi yo combien mpo obanda traitement oyo mpe oleka na révélation te namoni ate loko te basengi yo mbongo te nga basenga mbongo place yango ndenge nini basengi yo mbongo te ntango naye basengi te toyembala moko kaka tokomisiko mopa ya oyo mobali azalaki papa Kivovi donc nde eza wana ozozwa traitement ya ofele ofutini eloko te nafuti nanga te seki papa Simo Yimbango aza malamu eka mama natondi botondi na ndenge osili korépondre na mituna nyonso natuni tokokutana la prochaine. Merci, wana lundi. En tout cas lundi. Merci, toutes les bonnes choses. Merci. Ça va, ciao. Oh, comment t'as? Ça va aussi. Déjà na bandi. Oh, j'ai joué. Ya bata aussi. Nakomba tamwa mulimo santo apana kutela mulimo na tasimoni Kimbangu kyanga nzambe. Eloko tasimoni Kimbangu kyanga nzambe yeni mulimo mo santo pamba te koloso zemina ye Maria zokesema ya Yesu nanzela mulimo mo santo. Ye wande mulimo santo koloso tasimoni Kimbangu kyanga nzambe na biso. Donc yango wana vraiment. Nakomba tamwa mulimo santo na kati ya petala mulimo nazali moko ya mono pa Simo Kimbangu kyanga na lataka nzoto pamba asale sabana ye. Premièrement, vie spirituelle na ngai bana na botama ki na Kimbangiste couple po bana babatsa ngai na bobele na ngai na église Kimbangiste. Mais comme à un moment donné selon réalité bon monte mokili de ko ki mo mkiye na Simo Kimbangu ki matema de lo kovanda to bungia mo mkiye na Simo Kimbangu kyanga. Mais comme à un moment donné, tu as la famille, tu as
tozalaki kuna ndenge bato bayaka kuna mpe topetela molimo ta simo kimbango tianga alataki banzo mama wana mango ezala pa fisi tozalaki oyo ta simo kimbango alobelaki biso mpe tozalaki solution baposo na biso ndenge tolobaki nzambe batindaka ye te oyo ndenge nzambe yango nde esalamaka tozalaki ebele na libota tozalaki na famille tata simo kimbango tianga na bonzambe na ye asepelaki azwanga mpe na mama moko ya mosali na ye atienge elembo pamba tina selela kimia ndenge na kibonzambe na alingelaki bon kobanda ya mosala molimo na nzoto oyo elembo babotamaka nango elembo ezaka elembo donc elembo azwango na kimokolo te ntango osala elembo oza na elembo lofo ozango ya kobotama ndenge na biso okia tozalaki ebekisaki mbangiste koko na biso lesa azamema biso ataki ya bakoko na ye nakotaka na groupe mombo ya koreki na kati ya groupe wana koreki ezalaka soki tokei église tellement koreki yaki mbangisi na biso tobi keso bayemba banzembo nyonso nyongi ya kolela bapasi soki tozoyemba na koreki bon effet oyo nazali kosentir mwa moke ezalaki befe mwa soki bozoyemba bambongali ebimi na nzoto soki ya motu ezotelema ndesi motu moko neti bon bongbongo kaka tellement na ntango wana mpe bosoli mpe ezalaki te bon namonaka normal comme normal nyonso ndenge ezalaka nango ti eleki nango mpe tokende pa ya na mbanza ne biseke na pepita molipo mangu zane ndi kudaya revelation Paulo ba ke na molimo na musulman mangu zane ke bana pe bilengo ba sele le boto na biso bazali bon le rapport pa ki bonzambe ne amalika molimo malembe mbambo te to mituna na ki ezana ni ngai to oyo bon kapata nzaki biso beko boko ta beko ne ki bonzambe sa sarabana biso singa kasi nga apima kilate atinda ka beko atisi beaucoup ta beko na nzela beko ngai kimbango tiangani na kosalisa bino pour solution apini pe beko tolongi programme la kibonzambe na atinzela kibiso tozaki bele na banoko bon ebele vraiment et comment un moment donné mutu na mutu azara na chemin vie na ye donc mutu me pe ko beko pe likambo ya vie na ye tasi mo kimbango tiangani abale kosalisa mu adamu tam solution likambo ne mutu na solution banoko bamisale fongami bavoyage fongami bagrande sœur mabale fongami banoko bavoyage kaka bazako benga te wana eza na histoire mpe ya famille na biso et comme un mois donné ngam na tikalaki kaka na mbanda nde ezalaka comme bomesa so moto azwi mosala na ye akesa ne mosala azwi mosala ngam na kotika na famille kotaka beko mokendaka classe kotaka beko okendaka classe ezalaki na journée moko soki nabosani te le 7 avril na otaki classe classe à 12h na zomi na commune ndako na vandi mukimi les après-midi comme ça OK mbanza pana ezole pambole na commune na comme la tinde mbanza la batebe bazo yemba bazo sambela bon na pena yepe na vandi na ngai ba benga era li pambole bazali pambole papa bibila libana na musuna pas fils alati pas fils bazoyemba nzembo papa alati miso azawa apena kepe na fukami na ngawana ni apazalaka tusula poti ngocha kwa na uti class likambote ayamini batune bazaki na pena bana tanga pesinga mbote bon comme na tona mata nga pesinga pambola pesinga mbote effet ona santa wana ngamoti na bon na mona nino na iko expliquer mbote to na mona on ko mumuje directement pour moto et ça sur notre côté pour monter sur notre côté tant pour monter zo ngai na mbi na mabeli na dali na mabeli bon on a un peu événement mais pétrole quoi un pétrole deni ka monter pesinga mbote na molimo na mona mabeli to na mabwendene batterie na bazana ma expérience mo mili bazana ma expérience mo molimo ya pesinga attention mo libese pas la tiki sai oza lembo ya osaela bon dans ce temps là moi là quoi moi avec âge il y a si on a bossé 12 ans 13 ans comme ça si on a bossé bon on aura normal et comment il parle sur national Québec ko pa sin ko tara sur national game bata pa sin ko tara beko again man ko tara beko sala boy ti malé mais le reste na mona la première jour comme ça parce que deuxième jour toi comme ko sala mama e musa ko ti beko bon normalement on a musa mu pa sauter si le nom est comme boye qui est assis moi qui banque na beti mo manae pour musala et salama bon cérémonie comme telle ceux qui la musala bon moto
nde bakosala ma cérémonie ke simba boye ezongisa boye esala boye soki motu moko boye anganga jenga na compagnie esangaka esala boye loko ezalaki ya nzambe ye moko batindaka ye te ye moko amoni ngongai na kibonzambe na ye ebeti abenga elanga na ye mpe ntango na botango na ye baka teke un jour rêve na ngai evielaka soi-disant na bana kosalisa non ezalaka nga te donc nde na kibonzambe ya nzambe abongisaki programme na ye akiti mosala na ye misali komosala tina mokolo na lelo bonga mpe na bomoto mpe mpona mitunaka na age nanga nasala mosala oyo na bomwana toyebaki soki soki papa na ala ngunza asalisaka fo moni mokolo tata malama ndefu ebele mais nongo ekomela ngai siko donc namona kodeo na hospitali yango bato te namona na hospitali yango bato te eza simo yimbanga asengaka mabondeli losambo neleki nyonso ntango aza moto libondeli ozana elembo ta simo kimbanga apesa pa na yo za moto mabondeli jour ntango nope kokape nzambe mpe osela yo ndenge apesa mpe ngonga mpe ndenge mpe apesa biso ako mpe ngonga. Est-ce que oyebaki ke un jour oya kosala so mosano kati na mboka Angola? Bon makanisi kibonzambe eza ya biso bato te toloba l'homme que l'homme propose Dieu dispose. Toyebaka oyo toza lelo mais oyo toza lobi toyebaka te koya na nga na Angola soki tozanga 2014 bomutu ezalaka nango afuna ke na Angola afuna sala boye lokwa ezalaki volonté ya nzambe te esikokisamaki mpe te epo avande nakenda na nkamba nouvelle jérusalem pata simo kibaotianga na nzambe soki nabosani te na 2012 comme ça 2012 nafukamisa papa apakanaki ekamba tonga toki Angola mo nzela na pas convenu toyinali na kamba tontoki kamba tontoki Angola pardon apa ebisi biso bokoki eboye nzela mwa bilo mibale te fo moko akende ezalaki moto atrace nzela soki atrace nzela bakobalanda na nsima bazala na kimia po bato baza ebele na Congo bato mpe baza pasi maladi bazali losambo nango nasengaka motu ta simo kimbango tianga ni nzambe oalataka ngai volonté na ye esalama donc oyo oloba yango na kosalela soki na kibonzambe na ye aopermettre tobima mboka tokende na mboka po tolikambo te na kibonzambe na ye asepeli tosonga mboka Congo ndenge na kibonzambe na kosepela ndenge moto na ngai mpe na kosalela donc eza vraiment bon. En tout cas merci tosepeli tokomi na fin ya émission na biso pamba te ezalaka nécessaire po koyebaka d'origine ya mutu esika likambo ebanda esika likambo mpe ezosukela mais sikoyo kati na esika oyo ndenge eza boye soki lelo baloyebisa yo ntango mosusu lelo omata ntango mosuki esala na mokili ya poto apapesa nzela te est ce que ekoki kosala yango mpe otuli na permission to ndenge nini na volonté na yo moko nano physiquement ndenge na soki oloba nga na kosala te matata donc bato bakotonda abasenaka fo kende oyo aye na kopesa visa oyo aye nga na kotia mbongo oyo aye na kosala boye na kozongisa boye sota simoki mbongo tianga bisinga non sota simoki mbongo bisinga oui parce que na kosala volonté ya nzambe jamais na kosala volonté na ngambo ebongo moto kosala volonté na ngambo moto balobaka biso esika tokoti toyebi mais esika tokokende toyebi te nakokende na volonté na ngambo moto oyo nakotana nango kuna ayebi te donc nous sommes tous les jours à votre Simon qui va me tirer pambaté les bottes nous a kimia pambaté ngamo plus ma pamboli. Bon merci sigoli lo basuka na bato oyo basala kama na volonté na bango basala volonté ya Nzambe te babosa na kimu talata ka bango zali papa Simon Gimbanga azosali kama na volonté na ye sans que aye ba kosenga permission na mutu ala taka epo yo na monyo expliquant que papa Simon Gimbanga talata bo avosali kama ye na mfolo eza pe na mingi basalaka basali nanu simonanga yoyebisa papa liloba nini ya suka koyebisa na bato ya ndenge wana liloba ya suka apesa bato ya ndenge wana oyebisa bango te tosala mino to monzambe yango nde eza malamu mingi lotomo na biso moto eza pasi mingi pamba te okosalika mna moto yo ndenge malamu obandemo malamu suka nango ebebi na suka mpo wana nzambe apesaki yo nzela te lepreuve ane mpo na ngai moko peut-être soki nayokaki soki opasi moki mbanga na ngai te ndenge naposaki na 2012 na mboka Angola soki nayaka moko ya 2012 peut-être nete nzala ngo soki nge ezala ndenge namona bato ebele oyoka omonaki na Lwanda
nasala 4 mois na nzela nasala 5 mois na nzela nasala 6 mois na nzela mais ngai na longa mboka Congo na longa mboka Congo vendredi na komi na mboka Angola mercredi pour nous nzambe sa bongisa ti so nzambe bongisa te enge sala mina bongo te lo lengo me bino bando nga bozo na simo conseil lenga mi ko sala volonté nzambe kanga matoni na yoka bato fongola matoni na pona yoka nzambe sala on nzambe na matoni ko matoni ko suma pambole. En tout cas, merci. Comme on a vu ça, on a fait notre émission. Mbote na ba ninga tant que ça na bango na ba collègue na ba ndimina bandimi sus o balanda kabino na sima mabonde malibino tant que mbote eboza. Mbote mingi na opesa disons merci mais tout ça moi qui m'a on tient na maté ya liboso yemu da se apesa so poste ndade auto kuta na peto solo pa mate pe mana pe na pesi ya mo. Tu peux pas caméra non côté pas caméra non de mais ça la casse na yote c'est ça moi qui bango le béki au hôtel moi na te le boss na pesi mbote mingi tika le kumu ki mo san jule mingi e matana mboka na bole na bondile suba flair rebelle na kabile so molimu na ngai asala na ngai o elingi kasi ko elingi ngai te na pesi mbote mingi na ba de moi sama ngasi na ko esika na pesi mbote mingi na mangu zane Louise sike zwami na pesi mbote papa Koveli mama Mpuya papa Chiko Dikizeyo Castro papa Kivovi papa Kefe to senga mingi to monza mesa maka bon no so kasi na pesi kana bonze bon boye malamu to la tasi mo kimbango tshana ba to la aveuglement donc to la boye bon moto jusque maila ki bonzambe ko tasi mo kimbango tshana asta biso ninga lingi pambate esela biso malamu mingi na ko bantana mo le mo centre. Anamoni esika nzambe avandaka awa na kadera so basi mo mmoja na jibonzambe alati ndoto abanda na kadera wana kuna koyamba bana yeko dara kuna basima to batangaje kuna usimba bongo bamai wana eza ni kuna nganga mimbango wana itele mwana oyo izama ya kamba abasi mo kimbango cyangwa se sila bana ye okuyi boya suli bosolo na ye nasuka ndingalo bana biso ete mabele na mai ya kamba yango natikela biso lokikisi musu ezalete apesi yo mai ya kamba omelina mosiko elongi mabele oyo bosi komona tulashinde bandeko na biso bazalaki na bapasi ya maladi ya ndenge na ndenge etasi mo kimbango tianga na nzambe na kibonzambe na ye apambola mabele ya kamba apambola mai ya kamba yango nde ebikisaka biso yango tazo solution na baposa oyo na mikambo etungisaka biso moi na biso butu lokola moi. En tout cas, merci de sepeli. Na ndenge to komi na masolo na biso na suka. En tout cas, to sala mosusu encore une fois pour batu ba ko sepela. Bozo matsa komba simo yembanga zo kende liboso. Eza bo mabo pana. Acho que et pour la prochaine. Ya prochaine semaine Tá bem. Papa. Ya bonjour. Ya comme on a dit papa Chim Malonga Koveli a bien na mi Jean Malonga Dimbani mais kombo pena mingi pena appellation pena mingi papa Koveli. Ya na kuma tamo molio musantu awa to zali na centre spirituel de kaka yemo woti ko ba awa mun ba sali sabatu uya molimo ngazali ngunza mosali kat na esika to na koloba za numéro 1 awa na kat na esika o za responsable ya beko onyoso ya soki na bina expliquer on na marche longue to kene mulai na kene mona on marche courte kimbango aza mukite pa kufa ko nzamba kufa te kimbango aza nzambe aza mukite aza nzambe na bo moto batu bakoboya mela consiste mitema batu baza na kati ko yebaki kimbango aza nzambe po batu so bien que prophète tozaki na ba prophète ebele comme ba Eli ba Moïse et ba Aaron ba prophète ebele ba kufa ba kenda to ka to prophète moka monani prophète moka zongi prophète moka sali ba keiboy mais simo kimbango ta kaza nzambe molio mosantu ye azalaka azolata banzoto ti lelo azali encore physique boye ndenge nga nazoloba boye simo kimbango azali na micho aza na Kinshasa azala na nkamba mais ye lelo aza molimo amonanaka partout ndenge outi kolobaki ngati mbe bande kosalisa bato simo kimbango alataki nde nzoto na ngai asalisi bato mpo bato wana baza na bamapoto bambasu baza na makambo ebele baa baproblème ebele oyo ngai nayebi te mais simo kimbango soki alati nzoto nde ndekenda kokundula makambo wana nde moto asalisaka bato. Est-ce que papa Koveli est-ce qu'il y a un bon moto
okoki kosimba bapotana ndenge bana kosimba ngo bongo yango oti koloba nao eza pratiquement impossible mpona kibomoto boye nasimba ngo mpona oyoka nkele donc ndezalabe comme d'habitude so okutana bangunza mosuku ozwi bongo na bainterview etuni bango baoyebi soki tozala na kutu na posa te ke na kibomoto boye tomona potango poso na moni yango na oyoka nkele tolinga pe te ke soki neti ke molimo na mosui na ngai moto esimbaki pota wana ntango mosala kosila moto ayebisangaki oke osimbaki pota mbasu bia moto ambasu koyembosi te donc ezala pena mibeko na bato osala na bango eza interdit bakoyebisaka biso mo te ya na komba tata mwana mpe molio mosantu pa journaliste ministère na ngai bon elemo nzambe ezala deja kati ya motu soki moto abote miso nzambe apona yo ozalaka na elembo na ye ministère na ngai eza pena molai makasi mpo ngai na bandi ministère na église kimbangiste te mfama papa na ngai baza bakimbangiste na moke na ngai to mpo na ngai botenga bayambisa ngai na église kimbangiste mais compte tenu papa na ngai tikanga na boka mama na ngai ya voyageaka nakendaka depuis kobotama na ngai na boyebi na ngai nakomi koyeba na bandeki kosamba na église catholique epai ya basango nazwaki mpena ntango molai epai basango donc ezalaki servant na paroisse saint martin nazalaki na groupe k nazalaki na bilenga mwinda nakomaki na niveau ya mulumba nazalaki mpe ya koliti na kati ya église saint martin nasala bamese na baparoisse ya saint thérèse ebele eyaki okoma na batango olola nazalaki deja na elembo ya molio mosantu kasi mokima okiangani nga mpe na miyebaki te ekoma na batango moko boye nayaka kozwa maladi ntango nazwaki maladi wana natambolaki na bisika ebele nasalaki na option na nasalaki ezalaki mécanique générale ntango nakomi na 2000 nakomi na motuka nakomi chauffeur nde namutala mosala na ye na motuka na nga nazwaka cause mo boye accident mo esalamelanga na kati ya motuka kuna soki oke kuna efuna bapoche mosusu nde nayaka kozwa maladi na likolo ya briskema boye nanga te eloko te nini te epesanga comme paralysé na likolo epesanga mpena paralysé na likolo eza mpena bacicatrice etikala mpe yango oyo bapote nango yango oyo ebomanga likolo na liboko oyo banda soki kosala te natambolaka makasi bato bayebi basango bayebi abe jacques na saint thérèse bayebi papa meselebeki bwila na kasavubu bazalaki makasi na makambo ya kosalisa mpo meselebeki bwila abimaki azalaki indépendant na kati ya église catholique akomaki ndeve indépendant na ndenge na ye moko abande soki kodépend na direction générale te abande kokindépend na ye donc nazwaka mpena azalaki mutu mo makasi meto nake kuna asayelinga bacérémonie oyo nyonso nzambe asungaki ye na ndenge ya kibonzambe ndenge ayebeli kibonzambe nazwaki lobiko te nde navandaka na ndako ndeko na nga na nkombo ya janski dakadaka napesi mpe mbote bisika azali janski dakadaka komo nezola aye koyebisa ngai aye komema nga na église na beko ya bakimbangisa na avenir kumba numero 11 ntango amemi nga kuna nde nakutanaka na basali kuna papa fils mango ezani bazalaki ya kolata na mama debe azali oyo na nkamba napesi ye mbote na molongani papa solo basayelenga prophétie mais lola biti na ngai ekendeki ke nabika kaka na maladi nazalaki nango donc namonaki profession naka ndeti bongo mais makambo aloba na nga ezongisanga mpena kibomoto nde nameka kola na mabondeli après 11 jours na mabondeli na ngai toyaka beko nakomi damo moke kotambola bien déjà nasutuki boye molimo ekitelanga nga mpe nayebaka te ebikuli bato nga ntango nasutuki boye bayebisinga na nsima na ndenge nsima na vai na dale moko yala na kati ya lopango yango na nsima oyo molimo ekitelaki na te nakomi bizarre ndeko nanga bandi korelate ngai bamakambo ndenge ezalelaki nayebisi nde ninga nayaki ya mamba likolo asalisanga milimo kuna ekendako batrouve so bamesela be lisusu babi ndenge eza milimo mabe fo basala omesa samedi soir boye na boye bon nazwa so mpe taki nazwanga mpo bamesela be contre basalelanga mese nakenda kuna na molimo naloba mpe molimo alongolelembo eloko wana aloba na ngai ke fo kende nkamba nakenda nkamba nakuti na place moki moki ngani wana nayebi te kaza nzambe nakozanga koyeba nayebisi pa pasteur na posa olongola milimo ezolata nga balobi na neza ya bino bilimo ezomona molimo ezolata nga ezobikula bato abina ngai sa wameza nga mpe nazomona moto soki omoni yango longolo opesa nga yango namoni kaka posa ngo nde compliqué nde batelemisa bato kaka mpo bapied gauche nga kuna meki akokine mwa riga ya baboya otelema mais lelo eza mibeko na bango bazala bateni na bango natelemaki
nake mopanzi nazonga sula bita nake pesa mbote abi nanga sa ko ndike suko na mai nkamba konte nike nde nake suko na mai nkamba mulimo mo esili tant nazongi na Kinshasa eye kutu mage pior donc ye makasi kwa msuko ba comprendre portugais que eye so makasi koleka comme même on va na volant boye mulimo ekiti bato komo kanina simbikisi bato komo lobela makambe belé ye belé pena tina ki on va na concert bato papa na vient le grand frère na papa fils na papa Willy ba bande ko conseiller na mama mami en bazo conseiller ngai ka contenu vie ba bisinga ke makambo ezala bongo basi ba ndio prendre nga basi mo kimba bongo ne se bongo za catholique na bonzi mo bongo ka to bongo te do va ki ma bongo te na meka ko vanta moi maîtrise ko meka mais na mona ki pe na batembe na mona ba miracle belé o ba msuto lo bongo lo bino ba mona neti lo zo ba kimba c'est déjà te kumisa simo kimba ponga ba no me la cigarette na ndego me la masanga na ndego saba lo yenge nyoso o jeune salaka na kenana tchate mbinga mulimo kwa kelesi na kwa kende il faut okomo kontozo me la masanga fa so me la masanga mulimo ko kimba ba cigarette na kenana so ba cigarette na kwa na biso na dogolo pa camarade na mo ko JC na comme na bo na pese mo ba cigarette na na bande ko tala mutu na so na bo ça va lobi cigarette na tala bo mutango papa jangende ko na pese mbo na bandamba na kinati na ndako papa kite na kanda abaki nena abefona kufa po azo pexanga na zo yokate bande ko nga bandi ko senga bolimbisi ndiko nga janske za ka wana oli bazalaka wana papa andi ko kite na kanda lobi fona kufa na ngoma 01 azo mulimo na ngai boye na boye ainsi de suite en tout cas comment qui terrible bon malheureusement ya zaka bolingo na bolimbisa yokela ki biso atika ki biso nde na continuer ki na conseil ya bato bande ko conseiller ngai mama maki bakebele bande ko conseiller ngai o ezala ngoka musala lole ya poni o salela e kaka nde na vanda ki na bifona yekula na kontima te oteke muto kaka sa muto za nzambe nde na bande ko yekula ya tangu banana na kula to banana na banda musala o mulimo nga mulimo kitela nga so na les années 3e mois 2003 na bandi ko kota ba beko na bandi banda tana tisi ko na ko oksa ba 12 ans na mo atende na kele ba 12 ans. Ah bon, en tout cas merci. Bon na kuma tamo na molio mo santo biso ni ngoma na biso principe ni ngoma zali bolingo elo ali boso ni beko misala nga pesa mbali boste o beko ali boso te o na partir ba na longa ba mama na pesa mbote belé grand prêtre mère dans ma part ko peke na parti na ye ndenga pe na koma boye mangwizan tonga na longa ki pa na ye na kende pe kosala chemin na nga aiza mbali boso te ke yo na kamba batu na sani bisika batu bazali makambo ezanga ate ponga bantu ka batu bandaka na zaka kuna sala pe ba beko batu na sala beko pa masamba na sala beko pa fils tango yeba longa ekumba bien tozali na sika moko tango longa na ekumba kende na département na komaki chef na bisika yo kendaki na sala pe pa na ye tozaki à bon terme tozaki na papa na ba grand frère na papa mbaki tozaki na